déjà makam oyo Olivier Tshimanga sali eza ba élément oyo ekosala biso penza ba congolais po to zoa bonsomi na ndinga solo Olivier Tshimanga. Normalement il a fallu lobby mercredi azala se présenter na justice, mais ba source bimisa il paraît-il à Kimi azana Belgique, il paraît to éviter qui peut faire semblant que Kabila n'est pas là. Et puis pas attention, hein, il y a de l'ordre, hein. Quand vous venez binonyon sur laquelle le distanciement ezangate, hein, ezate le rôle là babisika mususu trouble, on ne sait pas, hein, qui est qui. Oya lobby, il y a de l'ordre. On regrettera Kuna quand même. Na ordre na bango, par rapport il y a des ordres, il n'y a pas d'ambition. Au moins c'est ce qu'on a lobby pas d'ambition. Pas d'ambition, ils ont wapi. Ils ont précisé, Papa Molia. Wana ngai na monaki, Félix Tshisekedi Ayaki, tout ça un espoir mingi. On s'est dit voilà un jeune, aïe, il va changer beaucoup de choses. Et Zomonana, aux yeux de tout le monde, que tu sais que Dazobo Mamboka, que président tu sais que Aza Penza Kobo Mamboka, sérieusement, président Tshilombo, Aza Kobo Mamboka, na ba domaine nyonso, na ba secteur nyonso, yabiso ya mboka, rien ne marche. Mais na bando yoka, Honoré Mbanda. Je ne pouvais pas écouter Honoré Mbanda. Mais Mbanda bando loba, makambo ya solo. Banda bandi ko prévenir Batu. Bon, moi, une assemblée, député Moko, abandi au Kamatalobiano, il faut toi accorder aux étrangers, Basson Bakamabele, et Panabiso. Tout ça, la loi, mais Mbanda avait dit ça. Ce qui est vrai et sûr, c'est que le pays va très mal. Le pays va très mal. Cette façon-là de faire, nous va remplacer chef coutumier, et les habits on a mis sauté. Non. C'est clair que place on a vraiment rien. Au moins les policiers Oyo a sali chef de défense, soit défendre et pas Bakoulou na ye Oyo. Donc mutu bakena pas bomaye Oyo. Et pas Bakoulou na ba ena ndako na ye pas bomaye. Dans ce Oyo, il faut qu'on paye sa prime. Ça c'est un combattant. Quand un Koulou vient pour agresser ce monsieur pour bomaye, ndako na ye. Na machette, il y a un pour intervenir. Policier, donc, pour nous, on a un policier pour avoir un policier. Il faut te payer sa médaille. Ça, c'est un héros vivant. Avant, il a fait son travail. Donc, on doit le primer. Comment tu t'appelles? Ibanda, oui, félicitations. Ça fait sûr déjà, on va prime, on fait son prix. On a encouragé tous les policiers. On fait son prix. Ok, très bien, merci. Na Kindu école Matapa bazole la balobi bazata na kitite baba na bakopana na mabele a mbule ko banda ekozala nde lisusu somo baleli mingi penza yemei aza bolinga te yemei aza et que bolinga je me répète encore il a toujours son mot à dire. Ma Mission TV, le miroir du monde. Voilà, ma mission au cœur des actualités, réflexion, réfléchissons pour notre pays. Et chers internautes fidèles abonnés, bonjour, bonsoir, bon après-midi, bienvenue dans votre émission Réflexion, réflexion face à Wechi, éveil patriotique, toujours pour les mater. Parce qu'il y a des solutions pour Namboka na biso, mbote bakongomani nyonso bozolanda biso partout et sika bozali. En tout cas bambote pe boyeba biso tolingi bino mingi. Ndenge tolobaka toujours aimer, partager le lien, c'est une façon de nous soutenir. Et puis n'hésitez pas, il y a ça là ba critique, ba remarque, ba encouragement, nyonso eza la bienvenue. Parce que toi vraiment on a besoin de comment est-ce qu'on peut faire
pour améliorer notre travail. Information du jour, Martin Fayulu a toujours aux États-Unis, a continué à tourner dans les américaine. Président Félix Antoine Tshisekedi a koloba lelo na tribune des Nations Unies. Aza moto liboso a koloba et kolekana air na biso a Kinshasa na 23h. Toka ki vidéo chimanga normalement il a fallu lobby mercredi azala se présenter na justice mais ba source misa il paraît-il à Kimi il paraît, je dis bien il paraît, ça au conditionnel. Azan à Belgique, il paraît, tu éviter, tu vérifier l'information et on va revenir ici pour confirmer les binômes. Soki Akimi to Soki Aza Kaka na kati ya Kinshasa. Lolaka bandeko ya Kindu na province ya Maniema bazole la penza école Matapa ezali école moko oyo bana bako vanda na mabele nding na je pense que bomo na numéro bomo na ba photo bazo vanda na mabele eza école mo tongam na brique jaune eza ba fenêtre té ba condition eza mabe makasi population ngambu kuna baleli ngalokola naza moko pe ya balobeli ya population ndene koloba pe pona bango ya population nyonso ya Congo penza nde toloba na ma mission partout bozali soki bwana kuak bwana souci na souci moko bo hésiter te ko informer biso ma mission et to koloba pona bino parce que biso toza pona population to moni bongo bango bazolela na Kindu école Matapa bazolela balobi bazata na kitite baba na bakovana na mabele a mbule ko banda ekozala nde lisusu somo baleli mingi penza voilà ya koyebeza que lelo toye pona éveil patriotique na ekosolola na bino tête à tête pour un éveil patriotique parce que nga naza ko estimer que pombo kana biso ebonga ezosenga biso nde to ya liboso biso nde to zwa conscience to la muka na pongi o balalisa biso pendant longtemps na bato bakamba biso yango moni na lobaki la fois passée ma mission to créer éveil patriotique vrai éveil patriotique pour que la musa conscience sabatu pour que pesa polé pe lumière na ba congolais nyoso afin que lobby Congo pe soit lumière et soit vrai bon somi kolela ici là pas ici la insécurité nyonso otoza ko subir ici là toko beta c'était penza makasi na phénomène kuluna parce que bozomona ba image ezo continuer ko bima dommage pour nous moi tout l'exaba image me soit ba machette ezate pour na YouTube elingaka bongote ba makila ba image agressive en tout cas na YouTube simba penate mais sinon on allait vous balancer des vidéos au bozomo na bato comment est-ce que bazole la insécurité lobby to ça la baladère na ba avenue na ba quartier topé na ba rond-point kosolo la likambo ya kuluna pe kosolo la gestion ya président de la République pour est-ce qu'il faut azala lisu na 2023 boka ba congolais ba oloba en tout cas restez branchés sur ma mission télévision. Et cette façon là de faire non ba bomi mutu bazu ba remplacer chef coutumier et ça bilo on a bisoté. Non. C'est clair que place on a vraiment rien. Tisiko na on dit mangote que batu ba la capable il y a bilo on surtout wana. Mais maintenant ce qui est sûr c'est que nous devons tous, Bateke, Bayaka, vous êtes leader d'opinion, et au-delà, tous les Congolais, faire en sorte que tout Yeba, qu'on trouve une solution dans le problème wana, comme tout ça là en haut, en ce qui concerne partie Est, il y a Mboka na Biso. Na aussi, ça vient une partie où il y a ma campagne, na mon vidéo, ils ont tourné na toile. Policier moka beti kuluna masasi na likolo. Évidemment, kuluna lagi armé. Na évité qu'est-ce qu'il faut faire na mini wana. Bon, est-ce que tu as en légitime défense na évité? Vraiment, je n'ai nada ilo en lobaté. En ce qui me concerne, je préfère naïb sabina ondenge yango na moni vidéo wana et je n'ai même pas toutes les informations. Naïba ne bandagi ndengeni et comme wana ndengeni est-ce que babeti massa c'est là véritablement kuluna
ou bien c'est un autre petit bandit, ou bien ça est difficile à dire parce qu'on a mon vidéo. Bandit. Mon policier Oyo a sali self de défense, soit défendre et pas bakuluna ye Oyo. Donc mutu bakena pas bomaye Oyo. Et pas bakuluna ba ena ndako na pas bomaye. Dans son Oyo, il faut qu'on paye ses primes. Ça c'est un combattant. Quand un kuluna vient pour agresser ce monsieur pour bomaye, ndako na ye. Na machette, il y a un qui intervenir policier. Donc kuluna Hollande policier pour policier. Il faut payer sa médaille. Ça, c'est un héros vivant. Abayi Koulouna 2, il a fait son travail. Donc, on doit le primer. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Ibanda Koy. Félicitations. Ça fait sûr, les gens, on va prime, on peut son prime. On a encouragé tous les policiers. Là, on peut son prime. Ok, très bien, merci. Voilà. Je disais ceci, il faut biso ba Congolais. Comme on a capacité, et ça discours chaque jour en tout cas. Et ça pensa discours chaque jour parce que j'estime que c'est très important pour Nabiso Congolais. En tout cas, et comme il a niveau moro biso, il faut comme on a maturité, il y a que les lopombo canabiso ezoa en vol et kenda pensa ezo senga, il faut biso tous en conscience, il faut biso tous s'engager, toya liboso penza ya makambu nyonso e bakonzi pe ba politicien bato to balinga ko manipuler biso bazala na sima na bisa bino que déjà makambu oyo Olivier Tshimanga sali eza ba élément oyo eko sala biso penza ba congolais pour to zoa bonsomi na ndinga solo eza ba élément moko très important bunaga na 4 mois na maboka ba rwandais eza ba élément. Il faut penser tous en conscience. Il faut penser tous comprendre que notre pays peut se développer que ce qui biso bakongomani tozui pensa les devants que to télémi tolobi à partir de là il faut tout élément pour na kosala que mboka na biso et bonga une fois pour toutes. Na kolobela bino par rapport il y a gestion, il y a président de la République démocratique du Congo, Fachi. Mais avant de continuer, avant de l'obéler, on a le banabato, Bao bazo menacer nga du matin au midi soir na ba téléphone tout ça na habité baton baza vivant to ba kufa na ba oh des fois ba ko kanila nga na nzela la fois passée mutu kamo nge tout nga na sima moko na zagil ko moto mutu kamo nge tout moto na nga penza na encore après le kina te ba bisinga yo mukolo mususu ko mona continuer au finga président de la République na habité nga depuis na vanda awa soki na finga président de la République mon colonie les mal avec le Congolais et ça que balingi vérité pour na bango et zo comment ingir comment est-ce que na finga président de la République na finga ni mwana finga ezalate aza papa aza na bana aza na mwasi pona yango na ko finga été mais cela n'empêche que tous les cas tout lo ba vérité ça injure il faut vraiment faire la part des choses quand on dit par exemple il gère mal alors gérer ma bé ma kamuto qui ma bé rien ne marche domaine mon ça bien et je dis ça trop souvent que je me quiconque a défi alors l'accent que secteur Tshisekedi da sali bien secteur Tshisekedi da sali bien et qui est reçu à 100% mutasala ngo azate pe bango moko bakokata koloba na TVT quand on le dit en tout cas boloba et loko nino bosali bakoka koloba te siko bisika nino bino boko condamner biso bisika nino o bino boko loba ke ngai nazana tort te ezomonana aux yeux de tout le monde que Tshisekedi azobo mamboka que président Tshisekedi aza penza ko bomamboka sérieusement président Tshilombo aza ko bomamboka na ba domaine nyonso na ba secteur nyonso ya biso ya mboka rien ne marche. Au lieu d'avancer, nous sommes en train de reculer. Et pourquoi vous ne voulez pas qu'on dise la vérité? Et voilà, biso toko kanga côté pour na banbatu balobi pour na yo lingi parce que oza fatizo parce que oza mutu oza na ndeko na pouvoir to oza na kati ya pouvoir biso tozoluka bonsomi pe liberté na biso tokoki ko va na niente pour na ba intérêt même si le lobo ebo pesio boko pesa biso toko kokate
parce que tu as déjà la branche à vérité, vérité na biso eza par sentiment et par NT. Eza loko eza kati na biso nde ezoloba. Eza loko eza kati na biso parce que tu as souffrir. Tu as souffrir, peut te souffrir, te souffrir, te souffrir. Les autres continuent à souffrir. Souffrance na biso et se multiplier. Et se multiplier les sous-mingi. Toloba pourquoi? Souffrance, ça va congolais de partout où vous êtes. Vous voyez que souffrance na biso et se multiplier. Makambutu est comme il passe. Na ba secteur, na ba domaine, tout makambutu est comme il passe. Ceux qui n'ont pas ça, boana katanga bo contredire nga, boana kasai bo contredire nga, boana bako na grand bakongo, na grand bandundu et Congo central quand tu côté nord bangi sidou bangi, ba province nyon sur tous les 26 provinces. Ceux qui n'a zoko sa makambo na zolo ba bo contredire nga et je suis sûr et certain m'ont contredire nga zate. Ceux qui vont dans la carte Congo, si ce n'est que ceux qui ont peut-être parce que vous avez fatizoto, vous avez fanakuiti, peut-être nous contredire, mais ce qui est vrai et sûr, c'est que le pays va très mal. Le pays va très mal. Bato ba ko gérer biso baza perturbé, ba yebite ba sala nini ba banda wapi. Et biso to tika la kaka wana to vanda totala parce que bio lingité, parce que bango ba lingité parce que ba kanga biso to ba ko menacer biso. Bokomi ko kende loin ko sala biso na ba menace de mort. Ba menace de mort. Que beaucoup boma, que beaucoup sala boy. Parce que toujours la vérité ko aider na bino moko. Bande konanga surtout vous autres akenga ya baluba. Sachez que kozala muluba eza kozala kaka congolais. Oza muluba yeba que oza congolais, oza muto ekolo mususu te. Bino bande konanga baluba boko takenga soki bwana poto boyeba ke bande kona bino baluba mususu bana kitasa ba souffrir parce que za baluba nyonso pété mbaza na pouvoir. Eza pe baluba nyonso pété nde babongi pe bana pouvoir ezwami. Bien que pouvoir tribalisme ezali, mais baluba nyonso te baza na esengo. Baluba nyonso te baza ko sepela. Baluba belé bazo souffrir, ba oya conscient na ba oya ba consciente baza pe ko avouer ko ba vérité que ndekona biso Tshisekedi azo gérer mal, azo gérer ma bemboka et bébi totalement. Je vous dis que de partout où vous êtes, ce n'est pas parce que vous avez moluba, il faut que vous ayez c'est obligatoire. Il y a un sentiment, il y a tribalisme. Il faut tout le tribalisme. Il faut tout ça en sorte que tribalisme est à la lissosouté. Parce que tribalisme, il y a un même mission à berrer. Baswahili ba ko soutenir président Bokondia Baswahili parce que baza ko estimer que ceux qui baza na pouvoir te bazala bien te qu'il faut bazala na pouvoir tout ça et souffrance ba kei lelo baluba ba ko soutenir pouvoir ya Mokondia za moluba parce que baza ko estimer que bangonde ba na pouvoir et il faut ba conserver pouvoir qui va conserver pouvoir longtemps. Or, ce n'est pas ça. Il faut tout le sentiment, il y a qui tribalisme. Parce que souffrance en haut, tout le monde a bisotu. Naïb Sarabino, bande konanga ba wewa ba marabiso. Au monde muto talibo na ma au monde appelé muto ko souffrir makasi un mususu. Abu moto monde pesa yete batike lietu. Mais au komo nazo kumisa. Azoku misaka kabokondi. Mais après 500, après 1000 francs. Vous gagnez transport, vous gagnez course 2000 francs, mais à Baxi 3000 francs. Plutôt PC 2000 francs, on a Baxi 1000 francs. Allez, lui, sous Kabele 1000 francs. Mais mon toit liboso, au monde a comme ça pouvoir. Donc, et l'autre photo de ça dans tout pouvoir, et zonio kolabiso nyonso, et ça ko épargner mon touté. Hormis, na bokondi, gérer, kamba, baronne peut-être, bien. Mais bisotou, ton a katia boulou yeke, ton a katia embrouille, tozo souffrir, rien ne marche, tout va mal, tout va très mal. Et vous voulez que tout va gagner? Non, tout va gagner. Mes chers compatriotes, congolais et congolaises de partout, écoutez-moi. Ozala na Kinshasa te. L'air est très grave et moment où tozali, moment où il faut vraiment tout se prendre en charge. Ce qui to sali en moté, mutako sala en lisusu azate.
2023 ezoko kakalamingte. Normalement il faut ba élection ezala na 2023 na décembre 2023 comme prévu na constitution. Alors ndenge tozomona on dirait neti ba élection ekozala te peut-être glissement moko ezako se préparer. Topé transition moko kolinga esalama biso tokoki jamais kolinga ko permettre yango ekosalama te et soki baluki basalango na force ekozala occasion pour na biso population ya kozwa penza bokonzi na biso mbala moko ya kozala déterminé o balobaka maintenant ou jamais. Yango nazola moussa conscience ya ba Congolais de partout où vous êtes. Sachez que l'avenir de notre pays est entre nos mains. Et ça n'a pas comme indélé te ba Nations Unies te ba ONU te na monde ba critiquer ONU. Oh ONU alobi boy ONU pena fo kende ONU oui. ONU faut ekende mais avenir ya ba Congolais eza na maboko ya ONU te ko bongana biso pe na est de la République eza jamais na maboko ya ONU prévané depuis ONU ya na 1 milliard to azwaka pe 2 milliards na habité par an o azwaka atikali jamais ko silisa kimia na est. Par contre et se multiplier et se multiplier et se multiplier. Voilà la raison pour laquelle que eza ko lakisa que pe ko bonga mboka na biso eza ya mutu te eza ya biso moko ba Congolais soki to se prendre en charge. Alors koloba que oni à Salibo c'est bien bon mais pour nanga quelque part eza passe-temps. Je pense que il ne faut pas que tous à la focus sur yango. Il faut tous à la focus na makambo misusu, tous à la focus na biloko misusu, tous à la focus na bato bako kamba biso, tous à la focus sur Bunagana. Comment est-ce qu'on peut faire pour récupérer Bunagana? Déjà oni a lobby qui a kokana été Bunagana ba Rwandais ba Bunagana qui m'ont sophistiqué, tout ça professionnel. Donc il faut oublier ce côté-là. Na place à organiser des manifestations pour ONU, oui, ça bien, mais organiser des manifestations pacifiques bien sûr. Pour na bisomoko, pour na Bunagana, quand il y a pression dans le gouvernement, quand il y a une question à Bunagana, et comme Iwapi, les plus importants, il ne faut jamais compter sur qui que ce soit ou sur quoi que ce soit. Il faut compter sur soi-même. Il faut qu'on compte d'abord na bisomoko et puis à partir de bisomoko de tout le monde qui tokoza solution ya makambo misusu. Première solution au tokozwa so ekozala malamu mingi penza so ki to changer classe politique so ki to longoli pe to bengani politique oyo ekosamela biso soki to bengani pouvoir oyo ekosala na kati ya mboka na biso yemei na fuir question na yote mama yemei aza bolinga te yemei aza et que bolinga je me répète encore il a toujours son mot à dire. Qui peut faire semblant que Kabila n'est pas là. Et puis, attention, hein, il y a de l'ordre. Hein. Quand vous venez, binonion sur laquelle est le distanciement, ils ont raté. Ils ont été le rôle là, babisika mususu, trouble, on ne sait pas hein, qui est qui. Oya lobby, oya lobby, oya lobby. Il y a de l'ordre. On regrettera Kuna quand même. Na ordre la bango, par rapport il y a des ordres, il n'y a pas d'ambition. C'est ce qu'on ne pas d'ambition. Pas d'ambition, wapi. Vous avez précisé, papa Molia. Wana, ngai na monaki, Félix Tshisekedi Ayaki, tout ça un espoir mingi. On s'est dit, voilà un jeune, aïe, il va changer beaucoup de choses. Mais Nabando Yoka, Honoré Mbanda. Je ne pouvais pas écouter un Honoré Mbanda. Mais Mbanda Bando Loba, makambo ya solo. Banda bandi ko prévenir Batu. Bon, moi, une assemblée, député Moro, abandi au Kamatalobiano, il faut toi accorder aux étrangers, Basson Bakamabele, et pas Nabiso. Tout ça, la loi, mais Mbanda avait dit ça. Ma Mission TV, le miroir du monde.